congodialogue.com. congodialogue.com. Bonsoir à vous très chers internautes, surtout de votre fidélité que vous accordez à notre émission, surtout à ce site internet www.congodialogue.com. Kagrab Songandila number 1, je suis là juste pour vous servir. À chaque fois que j'aurai été devant vous, c'est pour vous servir. Il y a des informations que nous vous donnons. Il y a peut-être certaines découvertes. Et je vous demanderai de vous habituer vraiment à suivre cette émission avec deux journalistes de congodialogue.com parce que aux alaka à mon côté. Ne vous étonnez pas parce que ce soir, j'ai à côté de moi des dames qui seront là pour Natomeka Kosolola. C'est par là, je dirais un grand merci à Madame Francine Gembe. Na onyo sala pour Nabiso, na kobosa na pete, batuloko là-bas. Code Mboka, Willy Moucheni, hein, les seuls codes indicatifs Zanangoyo, Batikayo, et pourquoi pas, na Kulutu Nabiso Chico de Olo, hein, tu peux se bambota trop, bota 3 personnes. Nabi Gedon na liste, penaso bo sentir, bomoni penagedon, et sokwami, pour un impo batumsu penagedon, babenga rate, basola rate vraiment. Sogar mokope, hein, au moni numéro, na benga, te gaga, te songantiro, te, vraiment, sola rape, ça la moins bien. Celui yo qui combote, celui qui combote, c'est que solo la quitté. Hein, merci à toi Raïs, merci à maman Jocelyne pour l'assistance. Par là, je vais faire appel à Sylvie. Sylvie, elle est avec moi. Bonsoir Sylvie. Bonsoir, Kagrave. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Journaliste Azaki na média, mais namoni journaliste Akimi, Akomi femme d'affaires, Bakomo Yembele Banzembo. Mais aujourd'hui, elle est avec moi, na ebité surprise ni no bombeli bandeko bazota la biso à travers le monde entier. Oui, Kagrave, surprise Ezaka et que bon, premièrement na Kendaki, nazaki en déplacement, ce qu'on a des retours na qui, naza fait des retours na média. Donc surprise Ezaka désormais chers internautes, donc besoin sous nulle part ailleurs, naza vraiment awa na situé Vanda, situé pesa no ba information solo www.congo Dialogue, Babi Payeme, la grande dame, la femme qui chapeaute, Francine Gembe, Bambo Tebele Sikozali. Merci à toi, Nandenge Tomonio. Et de l'autre côté, j'appelle aussi Paola. Tu peux t'approcher. Salut. Salut Kagrave. Bonsoir. Oh, bonsoir. Est-ce que ça va? Oui, ça va mieux, tout doucement. Merci. Tout doucement, ça va. Bandeko Bata, la biso à travers le monde entier. Ni Web Savango. Bien, bonsoir, ma chère internaute, nyonso bovandi bozotalangai. Na pesi susu merci mingi pa maman Francine Ngembe babi moi sur vanda sakaba dollar. Hein, maman merci beaucoup parce que grâce non de nazali ce soir. Ce qui yote mawa, ce qui yote veut dire na habité. On appelle ce sous ba merci belé ou mais la maman nzamba pambola. Moi ba place kanga makiana. À débloquer. Vraiment, merci. Beaucoup s'habituer na bango, baza ya biso tous na bango awa. Et ce que je veux encore dire, bah tout bakota la vidéo oyo, ba appréciation na bino ezangate, na bana na bino. Oyo ekosenga lokwa conseil beaucoup mayango. Je crois que baza tout autour na biso encadrement toujours ndenge ezali parce que lokola makambo pezo kende Francine Ngembe baza na ba initiative o zo senga penake do ba jeune tout ba se retrouver. Ça dit ba jeune tous à la éparpillé tous en sens na biso bomototé. Merci à trop grande dame. Donc ce que je peux te dire Ezara merci à trop. Donc ça dit je te dois beaucoup. Na onyo so sala po na biso et lelo naye ko surprendre président Ben Yamabou ya Shockstar boyebi Shockstar totonga mamuke hein donc nalinga ina tonga mais na otonga soute na zongi alors président Ben Yamabou azo préparer sorti album naye awa bazo préparer ba clip ba ye awa bazo tourner ba clip avant parce que les 23 il faut abimisa album mais biso toyebi eloko nini olega les 19 toyebi yango mais na boy na oloba na confirmer pété. Mais bachege bango ndem doit confirmer que le wana mais tout continue ka kotala awa donc to ko s'approcher vraiment tout doucement tomeka ko poussa na esika wapi président Ben Yamabou azali tant que comme esika azali vraiment on va essayer un peu d'en parler surtout pour son album Toyeba. Est-ce que c'est vrai cet album aura le jour na décembre awa to ekozala ndenge nini? Parce qu'il nous avait déjà promis, Tokenda pe na studio, Toyambara na Nuyapamba Toke na studio, Bomoni comment est-ce qu'il est en train de travailler. Et aujourd'hui, à ma grande surprise, Tokei place Moko Boto le Kapena Botomoni, président Ben Yama bazo tourner ba clip. Président Ben, pardon, Yarara Tosol. Il est avec nous ce soir. Président Ben Yama, vous pouvez vous approcher. Bonsoir président Ben. Oui, bonsoir, Kagrave.
En tout cas, c'est pas trop namoni yo oyo ko surprendre biso. Oui. Oui, dans quoi surprise quoi. Oui. Namoni ka grave. Oui. Et surprise. Bonne santé. Santé pepele kitoko. Pas de problème. Tout le monde a belé aux tourner ba clip ba tourner belé banini to bengisi batu na ba mindele ba yepona tourner ba clip na comprendre tes anine. Bon, yo moko yebi ceux qui besoin tourner ba clip, ba musu bazalaka na assistance, ba musu bazalaka ba pe ba journaliste lokola yo, ba epo bazwa mwa basango po na kotindika po na kopesa information quoi. Je peux dire que tu as un avantage parce que tu as un liboso. Ça dit exclusivité au Isara et pas na Congo Dialogue. Et ça vraiment plaisir à trop. Comme je l'avais déjà dit que Tozali na Bandeko, Tozana Bango n'a évité. Sylvie, est-ce que tu as une question à poser au président Ben Yamab? Bonsoir, Président. Oui, bonsoir, Sylvie. Oui, Président Ben Yamabo, Obi, Ozobim Salbom Nayo, Lisu Likolo ya Lisu. Lisu Likolo ya Lisu. Oui, Lisu Likolo na Lisu. Donc, Bakalate, vraiment, il y a un marché de disques. Président Ben Yamabo, Ozobangate, pour petit non hérité, assis à Boaki, album Naye, et un marché de disques, Fabrigas Lokola, Ferré, et Bamisem Soupe Bazalio, Kalate, vraiment, Bazobim, Baopis, Nabango, na mois où il y a décembre. Président Ben Yamabo, osa sur na yo ou soit osa toujours qu'on se référer na ba succès au qui na ba année 80 na ba nzembo lokwa ba Rihanna ou comment? Bon, oui que Sylvie, oui so koti wenze okuta ba musuba liaka ba soso ba musuba liaka ba ngombe ba musuba liaka oto bengi nini ba ndembi ezali ba matungulu ezali ba tomate ezali donc wenze biloko nyonso tekamaka. Donc moni wana soko koti na wenze komona biloko wana. Donc awa esprit ya liso likolo na liso ndenge na yebisio ezali ndenge wana ngai na ye na liso likolo na liso batu bakokota wenze bakopona oya kolia soswalie oya kolia libatalie. Pourquoi liso likolo liso? Liso likolo liso kasi liso moko na se monsieur za likolo ezotala yo wa liso na ya nzambe na lobi awulu wala likoela yo okoyeba te omoni ndenge ezali. Oui, Président Ben Yamabo, en tout cas, Congo Dialogue, tout ça, qu'on souhaite vraiment bonne chance pour la opis non o ekobima kalate d'ici là. Président Ben Yamabo, yepseption un album non oyo ezobima d'ici là. Producteur ezanani. Est-ce que eza yo moko po babiyo ming de ma solo kaka ya scarpa o mo musique penza en tout cas ozonga na osima. Bon, peut-être oye bagate. D'abord ngamo na zaka pe producteur. Oui, je le sais. Mais oui, président, s'il te plaît. Oui, je le sais, mais au cours de la minute, je peux peut-être na faille. Bon, Mikolo, yo moko yebi kaka. Moi, soutien peut ça là bien. Ba soutien ezali ya batu oyo ba ko soutenir biso. Yo moko yebi ba système oyo ya ba carte, ba flash disque, ba biloko wana tout ça et BBC évolution ya ba production, ya ba producteur quoi. Donc, yo monde producteur. Voilà, ndenge wana toza pe na bantu pe bazali na sima lokola ba Socrate musique, ba Landus musique. Donc au moins c'est comme ça. Donc côté wana ko banga na yote. Komona disque na marché, komona pe ba clip na marché. Donc, très chers internautes, Binomo Boki, président Ben Yamabo Ndenge a martelé à propos de l'album Lisu Likolo ya Lisu, album Ekobima d'ici là, en tout cas, ce qu'album est bimi, bo consommer vraiment opus oyo, parce que dans opus oyo, boko zonga Lisu sur l'époque, wana ya Rihanna, eko sala vraiment très bien. Président Ben Yamabo, je crois, oza question anga souka, pour na ko chité vraiment, président Yebisa Biso, Olobi album Ekobima le 23. Mais Biso to ebi ke na décembre, moi, mobulu moko ezali, policier babi le 19 ekoyinda le 19 ekoza yebela président Ben Yamabo bangate album no emelama bana kine ba combattant ba Canada ba États-Unis ba poto ba Angleterre tina ba Afrique du Sud basi bayokani na bango oui, voilà, n'est toujours na bando loba tuzale donc toi qui comment on est président Ben Yamabo ça là ba tourner déjà ba clip ça là ba répétition déjà tournage ba clip tout le monde ba na bango ko assister donc c'est vraiment c'est un grand plaisir. Paola, je ne sais pas moi si tu as une question à poser au président Ben Yamabo parce que Sylvie l'a déjà fait. Bonsoir président. Oh bonsoir, voilà, ça va? Oui. Président, la question mon copo na yo.
Na album na yo oyo ezobima le 23 lisu likolo ya lisu eza na combien de titres na kati ya album na yo et puis na ba titre wana ba nako benga ondeni ba osali ba single na banani featuring na banani o tokomona na album na lokwa ba surprise donc obombeli biso nini na kati album wana. Bon, d'abord na sepeli trop na question na yo. L'album est à 13 titres. Sur 13 titres, tout ça, non stoppé ali, bah tu vas voir comme moi, bah série wana, au nengolobaki à bah néwana. En plus de ça, bon, tout ça, bah featuring, tout ça, on a la caresse. La caresse, ça? Oui, la caresse, ça. La caresse, tu peux t'approcher. Salut la caresse. Tout va bien? Oui, ça va. Merci beaucoup. Oui. Bon, la caresse yeyo, mokili mbabota la caresse yewana, azali pembeni na ngai, yende to sai na ye featuring. La caresse yeyo, cameraman oko zoaye, la caresse yewana, donc ce que vous zoaye ça la peine bien. Surtout boni santé ça va? Oui, ça va bien. Non, na kati ya lisu likolo na lisu embi combien de titres? 2 titres. 2 titres. Nzemoni na nzemoni. Angélique na Mabena. Mabena. Ouais, c'est ça. Bon, la caresse, une petite question. Est-ce que vous avez bangate parce que na habité sur yo moko yebi bao nani bavanza de masolo. Oui bango. Baba Nzambe. Yo yebi sindi le carte. Bah, tout ça sujet à test. Oui yebi mèche 30. Non, tout ça sujet na ngai. Oui yebi Barbara. Nchoto. Yo na otangelo bango peut-être aux années tu yebi bango. Té la rose te que na kota ba polémique, vous comprendre. Hein? Bosomba kaka. Liso likwana liso bimi bosomba bo yo yembi kolega bango to bango ba yembi kolega na yo sa comparaison na mutu te mais boyoka bo découvrir la caresse. Merci beaucoup. La caresse, c'était un plaisir de t'avoir. Alors peut-être moi Niance Nini Kosala pour na bandego déjà bayoka avant goût tu regardes la caméra juste avant goût qui avant tout soit lisu likolo na lisu avant goût penapo talaka chiko de olo na minute avant d'azo zela ayoka hein madame Francine Ngembe pas vandi donc azana posa penapo pena ndenge la caresse azo parler. Oui chérie, je t'adore. Yo mokoe, okomonisanga le ciel, je t'offrirai un bouquet de fleurs. Angélique, 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 écoutez-moi. Angélique. Angélique Ndenansus. Angélique, Karati. Oui, Angélique, Angélique. Voilà comment mère a sigaton. Té, nalobi Angélique. Comme Angélique. Na bi que président Zobaga azokodega ba makamtu moyo to comprendre ngo ezate mais déjà to sentir que ezali ndengona. Wana ndiro bimisi biso mwa libanda on dirait za ndenga Congo ta. Té mbo moni ndenga album ezalaka to tiaka moi pona mokili mo mpe ba sepela te. To sali moni lokwa la caresse azawana. Après sur idée, tu as idée, bon, tu as dit que non, tu as dit que il y a biso to message na mikolo nyonso de lo lie moi bitegutegu lo bipo lie moi fumbwa kuna siko ezaka pe na ba condition nango soko bimi libanda ça dit faut calculer pe ba minutes il faut yeba ba nini ba qualité ba clip est-ce que tout ça tu as pensé à ça ou soit tu sali encore kana ntika ndengo sala au boulet libanda mais avec 12 minutes to 7 minutes on dirait pe olégateur c'est to yebi ouais bango to tiaka ba 4 minutes 3 minutes et demi ekoki hein ba pona batu nyonso mokili mobimba ba bina mokili mobimba ba yoka. Côté on a problème exact. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Tu as une autre question? Oui. La caresse. J'ai une question pour vous. Pourquoi vous avez seulement préféré à cause la featuring na président Ben tandis que ba musicien basé belé ou quoi kupona parce que non mon vous encore trop jeune président Ben a déjà il y a années 80 donc pourquoi vous préférez qu'à cause la featuring na président Ben? Quand on artiste à la limite et ça président Bente na sala pe ba featuring pour découvrir en gros l'issue qu'on a l'issue mais à part ça ba musique peut aller à libanda to le l'issue qu'on a l'issue on to zo le bela siko donc ba featuring peut aller oh la caresse ça participe à aider belé. OK c'est quoi la caresse na kati ya www.congodialogue
bana poto bana partout baotala la caresse toza décide na kati ya album ya Lisu likolo ya Lisu. Non, vous avez décidé, bon, c'est là. D'accord. Maintenant, avant que tout aussi ça pose, nous déjà tout aussi c'est un déjà presque fini. congodialogue.com congodialogue.com